congodialogue.com. Coronavirus. Maman, namoni okoti mbala moko banyi. Oui maman, bonne santé. Santé ça bien. Oui. Santé ça bien. Kamuni nango ye nazomona neto lembi neti. Ni nazobela. Nazobela te na makambo mwana ngai. Mwana ngai ki banda le 8 mars. Le 9 donc le 8 mars l'era yaki akitina aéroport. Bataliye ba contrôler ba lekani na yena mwasi na ye. Le 9 wana l'era koma ki ko le 8 wana batobola ki ba vaccin kuna na France. Azwaki des vaccins na liboko. Scolaire komi awa asali neti mwa fièvre alobi tena ke na ngaliema na kende ko zwa traitement. Akena ngaliema na butu wana ba pese ba kisi banini azongi na ye. Lera zongi mwasi na ebisi toke na bandal kota la famille. Ntoka banda akoma wana bafilaka ye. Bafile tina bandal. Ayebaki na ete amonika groupe ya bato ebimeli. Oh, yo uti français, oye na coronavirus, photo sala yo test. Ya lobi oh, bo sala nga test na ye na coronavirus nde laksini. Na uti France basalinga ba examen makamunya so na zwi ba vaccin, bon coronavirus yango na yeko zwela ngo kakao. Bato wana batingami ye kaka. Bazaki boso na ba bilamba ya boye ali ba changer ba komi na ba tenir ba militaire. Ye alobi bon, bo sala kasi nde bolobi ba komi koluka ba vaccin ngo komi ti partout mutako kende fo bolande na soki ba minuit soki ba 23h bo sala test bo sala kasi ba yiba tie tonga moko botonga ngo ebukane. Moi sine kuto boye ka lobi ko sala te bo sala bi pona ko éviter ba nini ba sala kasi so ba tindi bango na ba minga na so ba nani lero na butu boye. O pesa so ngezaki na butu. Na butu. Bazako filer na butu. Pesa soyi azui soyi abwaki na eloko moko bango moko ba pesi ba tie kuto boye. Na munoko alibaki na eloko ango. Ya kanisi bango ba keiti. Ba vandi na bango pe wana ti babandi ko solo la ba vandi ti le ba sisa ma solo na bango ba zongi na ville kuna na Belleville. Nzoka bato wana bazali ka tout autour wana bazelaki ya bimale babandi ko file bango susu ti na ndako kuna. O to yeko kangayo ozana virus ya corona. Oh, virus ya corona ona zweli yango wapi? Na aéroport basele nga contrôle. Afo bima na aéroport ngape na uti poto na aéroport okofungula bafungoli yo miso bafungoli munoko batali bazo contrôler. Bongo siko na aéroport na bimaki ndenge nini siko ndene yeko koma na virus ya corona. Akeneki na ngalie mapo babetaki ba vaccin pona ndenge ayokaki neti mwa mutu so babeti vaccin sala ka mwa fièvre ata bébé ata mukolo le msusu ki nzoto neza pete sala ka mwa fièvre yango akeneki na ngalie ekomi ale ba soldat ba ebele bazingi ndako na ba yaya ba famille nyonso bakende kuna bakangi bango kuna grand frère okutunga na landi aza diabétique penza donc aza na kabaka ta pota kutuna lokolo azozwa traitement te nini te na ebite so bali ba boma famille mobimba nazo yebali kamongo ye grand frère na yo aza kuna na Belleville kuna na hotel ye donc tango bayaki kozwa ye bakutaki na ye na hotel kuna na bayaya bango nyonso kuna baza bato combien na minute oyo pon non kutu na tangi bango te na bande kwa mwasi na ba oya biso baza kuna ba oya biso baza mibale ya waza na pota kabaka ta pota na lokolo aza diabétique allez le bazui wana butu wana na basoda na ba soki banani so banani ba kutse na kati ya jeep allez mbala moko na njili na hôpital ba chinois o aza na coronavirus allez batu nyonso na hôpital kutu bakomi kokima bazio baki ko tie côté ya morgue ya hôpital côté ya morgue wana na ba ntinti na ba solo na ba na ebite so bangi ba bomelanga mwana nga so ipona nini nga na ebite mwana nga za na coronavirus te makambo bazolukela mwana nga na ebi na nga ngote soki bolingi avanda na Afrique du Sud aza Congo aza o français o belge onini aza lokele nga mama na enga yo aza lokele aza na ba français ba belge banani wana te avanda kande na poto Bolibo bomelanga mwana nga pona nini bakisi kaka na butu kotala makila kaka na butu ba minui ba iner ba soki ba l'air nini ngo balingi ba sala nini nga nazo yeba te makambo balingi ba sala nga mwana na yebite bangungi ba che place ya salite bangungi ba suye nzoto mobimba
wana ezoluka kaka moto akufa bamalaria bani balingeta moto apusa na pembeni na ye te soki wana kosala ndenge nini naza mpe na motu te okoki kolobela ngai nzambe na ngai akosuka mpe na mwana nga moko azosunga ngai. Maman, mais nazo comprendre émotion oza nango mais ekoti kozala ntango ake na ngaliema wana nde bamoni ke ye aza na nini ye aza na bamoni na eloko te aza na ye na yango te aza na yango te bongo na aéroport ndenge bazocontrole wana ezaka ya pamba na aéroport mekaki te kokota en contact na bato angaliema oyeba ke mwana na yo eza yango to eza yango te. Grand frère o aza kuna oyo aza na pota na lokolo ye ayebisinga docteur wana ayebisi ke eza na mbo eloko te eza na mbo eloko te aza na ye na eloko te ata kuna place aza na hôpital baminganga misu balobi mama bofungola miso bakobomela bino mwana bazoluka nde baboma ye baloba o français moko ya ye awa na coronavirus aza na ye na maladie wana te aza na yango te aza na ye moto ya politike te aza nini te eloko ka pamba bamisala bakura kaka na poto aza na ye motu moko pamba ka boye ayeka kotalanga nanu kutu tokutani te ata mbote ya pamba nanu kutu tokutani te siko nga na kosuka wapi na mwana nga bakangela nga na place ya sali te ndenge wana kote ya morgue ndenge wana nazoyeba te nzambe na nga nazoyeba te na mwana ngai soki nga na kosala ndenge nini nazoyeba te soki balingi ye awa te bazongisa ata kuna ata balobi famille mobimba bolunga boyaka lisu te tokokende tokelibela donc na minute oyo ye mwana na yo na bomonani na ye te nanu tokutani ata te balingi ata moto apusa na pembeni te moye kuta kopusa na pembeni neza te okopusa na ndenge nini nanu tokutani te yesu aza na mwasi na ye kuna ndenge kuna azaka na mwasi na ye nanu tokutani te mais bozosolola na ye na telefone kaka na telefone nde tozosolola ye siko ayebisi yo ndenge nini azoyoka ndenge nini ye moko azoyoka mwa maladi moko te alobi na nga mama nazoyoka eloko te ndenge batienga place ya salite oyo eza neti koboma ngai ozomona neti batienga place ya salite boyo eza neti koboma ngai mpo ngungi butu mobimba nazolala te baswinga nzoto mobimba so eza esu kolukela nga maladi azalaki na bien aza na ye bien meme eturu ayaka soki après 6 ans wana lere ka bapesaki bavaccin wana lere akomaki asalaki mpe ka fièvre bongo lere wana corona ezalaki olobi aza mwana na yo mwana ngai mwana grande sœur na ngai ngai nde natikali mama oyo yaya asakufaki kombo na ye nani Fitika Faustin ye azaka na poto donc aza mpenza mwana na yo abota mpe bana baza na poto abota bana baza na poto mama biso tozwaki ndeko wana ne faut pas oya kobima awa ke oza mama ya mwana nzoka nde yo aza mwana na yo te zela nanu toluka ye tobenga ye benga ye nga mama na ye benga ye tuna ye nga mama na ye parce que nga mama na ye ya uti France nga na uti Canada nga mama na ye na utaki liboso na France epa na ye na zongi awa siko na uti Canada na uti epa ya mwana mususu aza kuna parce que il ne faut pas ekoya kobima kende ko Eliezer ozwi mutu moko boye te alors il faut mwana na ngai nga za mama leki na ye mwana na ngai nga na za mama leki na ye yaya sakufaki nga nde natikali mama abana là tout mais quand même parce que tu as un numéro ce qu'ils avaient numéro yangu azoyamba te ero ero bazocuba yetonga to ndeni nayebi te bazosala nini bopesa moto bakisika na butu makambo nyonso bamai banini ka na butu boli boboma motu ka pamba bo asali na eloko tazane na maladi wana te yo mpe oza na numero na ye naza na ekozala te oyo ezali peut-être numero ya moto mosusu nazobenga nayebi te téléphone eza wapi bolimbisa nous voulons quand même vérifier on a koyeba en réalité mais entre temps bandeko na nga na koyebisa bino que désormais soki oza na posa ya kokende Dubai moto akotambusa yo moto akosala nini oza na numero na ye oui soki okomi prêt
prête mais nga naza na photo ya nini oyo batindelaki ngai bon nde ye wana olobi kombo nini Fitika Faustin. Ok zela tomeka nanu kobenga ye lisusu entre temps oh sorry Fitika olobi azana mwasi na ye oyebi mpe mwasi na ye mwasi ne kombo na mi José ok tozomeka kozwa ye Fitika ye moko Fitika Faustin azoyamba te akozwa telefone te Mi José. Ah, passez mon bail. Oui. Mi José. Mi José, maman Leki, passez à Faustin. Allô? Passez à Faustin, passez à Faustin. Allô, ya Faustin? Ah, mon nez, tu vas tout me sauver à côté de maman. Allô? Mi José, passez Faustin. Passez Faustin. Mi José. Passez à Faustin. Passez à Faustin. Y'a Faustin, maman Lek. Allô? Ah. Allô? Mi José. Ya Faustin. Na passé de quoi les ngai. Oui. Allô? Allô? Zilana ntozana batu wao. Mwaina solo lezate. Allô? Ozana batu? Ntozana batu wao lezate. D'accord, c'est bon alors. Contrôler ngai. Ok, bozana ba minganga. Ok. Voilà, eza wana le malade, alobi azana batu baye ko contrôler yo. Mais maman, ce qui est l'eau peut-être pour nini parce que eloko bokoji ko mituna eza pour nini kakaye. Donc tango akenda kingalie mawana minganga ba constater peut-être qu'il y a un problème ne ba signaler yango wana balanda ki ba ke kolanda ye na nini eza makambo politique te eza makambo santé eza pe pona babatela ye pona santé na ye azana na eloko te azana na maladie mais yo za munganga te maman ozo confirmer ndeni azana eloko te azana maladie wana te o bazoloba azana ngo te azwaki nde vaccin avant ye azwaki ba vaccin eza mbala liboso te ye soki ayeka ba belite ba vaccin wana soki akomi asala ka fièvre uzomuna eza mbala liboso te po ekutani alina ba maladie ebimi yango na bazoloba maladie boye azana na maladie wana te azana ngo te bo na aéroport abima ndenge nini ngana uti Canada na aéroport l'air tokiti bafungoli yo munoko bafungoli yo misu bazotala bo siko bamonaki na maladie yango te bazotala batu nini kasi soki na aéroport mutaza maladie aleki bazotala batu nini
balobi ko diko se manifester dans 14 jours yango batie peut-être wana pona batala dans 14 jours qui vaccin ngapele na utaki France babetenga ba vaccin soki misato soki mibale boui esala ngape fièvre soki ezalaka na période oyo okiti ale ozana maladie ozomona eza bien te azana na maladie wana te azana ngo te siko eloko nini ememio kasi oya awepa na biso mama ngeloko ememinga na ya po basunga ngai mwana ngaza na maladie wana te mwana ngaza na maladie wana te batika ye soki balingi kuto azonga bisika utaki azonga na ye bakini kosala ba contrôle soki banini soki akobika soki akufa kufeli na miso ya bana na ye batika ye kasi babimisa ye akende alonga na mboko ayaka na ye lisusu te. Ok maman, je pense que tokomeka ko solo la na ministre la santé na mekaki ko benga ye wana na zuete docteur Eteni bako kakoyisa biso tangu soki bako benga yo ndenge alobi azana bato bazotala ye yo pe ko benga ozana numéro na biso oui okobenga biso pour que otalisa biso évolution za ndenge nini naza pe na numéro ya ye Faustin pour abenga kinga lobi pour na ko expliquer nga situation na tongo pe na benga kyo. Ouais. Alors, ndenge koleka toko garder en contact total la soki azana ngote parce que na moni que dans tous les sens. Même bato miso balobi eza lokuta eza kope bazo sala ainsi de suite. Eza lokuta eza kope. Alors, batika ye kasi alongwa na ye ata azonga na ye ata azonga alongwa na mboko ye azonga ata kozonga. Azonga na ye. Kuria kwa yako nyoko la mtu bobo chena ba morgue place moko na ba morgue na batu ba kufi bazana ba maladie na ba ngomba kufi na ngomba otela nga mwana kuna waza makamuni na mboka na biso moko onjere kututozana mboka mopa ok mama courage problème ezate tokolandela yango bandeko balandi bomoni eza mama ya ndeko Faustin Fitika oyo avant d'azalaka na France na mboka na Paris. Na Paris. Oui. Azaka na Paris. Ne ba tutango ba mona ki nenga za pembe na nenga vandeli bakanisa kike aza chinois. Aza chinois te. Aza chinois te. Ba mususu o français o belge ne aza lokele. Ngana aza lokele. Toza ba takisangani. Yeso koma na kisangani. Ba butinga kunati. Na kisangani ba lokele walo ba munoko ni. Kilokele. Na Kiswahili. Yoye baka kilokele. Lobana numa mukina kilokele. Niti kamu. Ka ligambo ya mwana na yoke mwana na ngaza na maladi te. Kilokele kim. Wana mi atila indo wale, wana mi ali olawu, atila indo wale. Wana mi ali olawu. Biko mlongo fe, biko ni longo fe mtoto wangu anake maladi, ana maladi. Ba mwache mtoto wangu aikale yake. Arudi hata bamrudisha taxi nini bula yenye arudi hata kula enda kaikale yake na batoto yake. Oreba kiba muua sa nyama hivi biko amuua. Iko kuua mtu. Na sikule pale. Asikule eko akula. Akule abampiki abampatie chakula, abampatie kitu hata moya, mai banampatia na busiku, ne mwambia usiku nyele ba mai ile ya busiku bakakio kuleta mabitu na meme chakula, meme mai na busiku usikunye. Basi nikalaka namuna ile Mungu wangu. Hii dunia namuna kanitena hii. Mwingine yetu si banye kutusufri tena modele. OK. Voilà bandeko nde mama, donc aza mama leki oyo atikala na bana wana Faustin Fitika nde aye awa epana biso ayaki alandaki oyo tosalaki aye kokutana na biso boyoki cri na ye tokoluka kokutana encore une fois de plus na docteur Eteni parce que aujourd'hui tout le monde tire sur le docteur Eteni que zakop na ye asali ndenge nini ainsi de suite tokomekana nukolandela parce que okokosela ndeko maladi te pour que ocha na condition wana ce qui za lukuta mais okokipe ko sala copte na niveau wana mais yango pe to koloba on doit pas négliger tout parce que awa totokaki na Ebola awa donc ce qui coronavirus e kocha avec to négliger donc to kosila na Kinshasa na ba transport na ba makamususu voilà ce qui nous intéresse. Bon maman merci beaucoup ngai na ko benga ministre ce qui na zuye na kobenga pe bino na kobunda pour que na zoela bino même rendez-vous tokende ngana mema yo tokende to kana no ministre makamuni na zolo
comme ça ozala pesé pona moni mwana za kuna yo pe ozomona lokola okoti carême pona zomona munoko ezokauka yo yo moko ozokoka kolia pe lisute pongi kutu ezoya te nazolala te nazolia pe te naoko kolia te so naokika mwana nga bisika azali oza wapi oyo batienga pembeni na morgue boye ezosala nga mpasi nzoto mobimba alobi mama soki otalinga nzoto mobimba ebebi oyo eza koluka koboma nga na makasi. Ok, merci maman. Tomona nit. Merci. Asana na maladi wana te baluka ta basongisa bisika otike bayokomela na mwana azosukisa. C'est calme maman, c'est calme, je pense. Bah au moins les babikisi bazopesa na moto na baminui soki maleni oyo toyo kotala makila na baminui lero na bayotala moto makila mai ya komela oyo eloko akoliaka bango bapesa balingi biso topesa biloko te balingi eloko moko te lokola situation na esi bani mama na ndine quelque congodialogue.com